la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Coca-Cola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Te ngai komona nga Elgo naza na quartier Kindeli. Passe na bino eza nini? Passe na biso na monga fula neti ngai liboso na no courant mai nzela ezalaka na mabe nanu mbula peso ebeti mabengi nde mpanza koto souffrance nzela kuti ezalaka te ata kuti bozwi biso kuba image boye neti nga namana nga elo moko te tomona nsima mikolo awa yozwa nga 2022 ti tokoma 2025 ata 2027 ti baka ezalaka boye makasi na biso monde tosalaka koto tobongisama nzela so mbula ebeti ebuki mai tokiti kuna na se kuna totoki na bankelo wana bamai oyo elekisa mabumu tomelaka tiaka tomela nzambe babatela biso me nga na osenga na bakonzi ya mboka baboka mpe misu na quartier Kindeli na makomine ya monga fula mpo na makambo ya mai na courant na nzela nyonso eza mabe koto wana ezali na Mbote papa. Tumuni awa toza na komini. Toza na commune Monga Fula. Précisément quartier Kindeli. Kindeli. Ouais. Passe ni oza na mona commune na commune na biso nous sommes un peu reculés dans le sens que l'état a bosani biso. Mabenge yango ezo salama tozalaki na mabenge awa te libengo esoki totali ça date de longtemps depuis 1979 de libengo esalamaki. Alors l'état a tiki biso na triste sort na biso moko tozo bunda tochicha basaka ça ne tient pas. Mbulu tang ezo mema nyonso to senga na bakonzi bakanisa biso pe kotoi bakanisa teke Kishasa ezalinde Gombe ezalinde Ngiringiri ezalinde Kalamu non biso pe na Monga Fula wa na quartier Kindele toza na Kishasa fo batalela biso likambo ya libenga ona mai pe eza pasi awa tomela mai kaka ya mabulu ba source banda nzelo ya kimwenzi ekenda alors toza na solution mon côté l'état atalela biso likambo wenze pe koto toza nango te
ce qui l'état tieli biso wenze pembe nyawa et kozala bien bana bako vivre bien ba classe pe koto yo ngambo itozana ba classe officielle te ba classe officielle à l'état ezate et pourtant tozana ba espace minene oyo bako tieli biso ata école po bana bana otamba awa tuzakaka na hôpital te hôpital eza mwa musika ce qui est clinique c'est trop cher. Voilà makambo itusengi na l'état atala la bisope ba petite peuple. Yango la kimaf. Yango la kimaf. Agora vamos comprar. Não sei onde eu vou dirigir.
studio. Tani bawa kita na ba mai. Apo sa biso sa papa ba bong sa biso mai tani to kim ba biso ba mi kip na bui pa to kim ba na mai. Fo che biso ta mani mo e ka ta mai. Mai mo ba bo kana ba jardin yon pika biso pika to mila. Ba nya bangulu e ko ta kana mai na yon ka biso pika to mila. To kim ba na mai makasi. Ko ko du tanto plutôt. Ko ko de comme ya moi mais na kaliza na mo bien mais comme pe moi difficulté. Bandila ko be ba ko to pe to comprendre pété so ba kondi ba mo na to ba mo na te. Ah, kana to nyoko makasi. Ba ko ba so do e ba ko te so ba mo na to ba mo na te. Na ba kanda biso niti ba ni lo biso boito at mo to ko na lo ba boito. On mo ko to wa na lo ba boito. Na ba kanda ba mi sha hita na mi mo ko to be ko to bien ko to te ko. Ta mai to me. Ta pas ko to zali. Place mo ko to bizarre kaka. Place mo biso ko to moni ba ko so ba mo ba moni. Ah, isa ba ka pass na mte mais so na ebité. Mais pour na ngai isa ba on dépasse. Koti mai. Yang mo yemo ko ta ka kita kamba mo ba sele. Oh erosion. La forma meli. Na 47 km. Eza ba place moko ya sika nanu penza ba pesi ba komba ba venite. So yoka ko luka mutu reference kaka donc comprendre kaka. Ou bien oyana na mutu ngo poso mda 7 km. Eza la passe pour mona e. Eza mo mnen. Mais sana. Na munga fola. Sana bino sanini mama pona courant. Ah pona courant. Esenga ba arrangement ba beleza pete mingi ba poto ekoya na pamba tango soko zo mata a komona ba poto mso ekoya malgré ba zo landela la kasinga ngome ba poto ekoya ba belele ki pete mingi do fo bongsa kaka pona kota courant. Sio kota mai. Kota mai nde place pena sangwa mawa. Mai ndenge za wana mbula oye baby saka prince oya munene e pikola na tio mère tio oya munene penza kalukwa tono e pikola ngo panda panda ba morso na ngono so matina balabala kuno mona ngo
e koma sikoyo bato bazana mama kokita baotonga deja na dala mai soki mbula ilanda ni kobeta bato baosomba mai ya mbula 25 litres 200 francs mai wana eza mai ya mabele kaka oyo nzambe ye moko donge wana eza ndireke ya nzambe ye moko ndenge akela mokili na ye atiatia bamai tomelaka tosokola makambo nyonso presque ezosalama na mai wana po forage oyo wana okolemba mpe na bangomba omonde bangomba eza makasi okolemba mpe okitino kaka kuna ozwi mai na yo ya kosalela ya komela mpe eza na baplace ya propre oyo eza kaka réserve mpona komela eza na baplace mosusu eza kaka bongo osaleli no kaka misala posala biso ezali gouvernement na biso akipe makambo nyonso tu mpe ndenge bamboka mokili mobima ezotambola awa eza na kati ya Kinshasa te eza na mboka te mais souffrance neti na mboka boye po wana souffrance eleki mingi mpona likambo ya mai awa bon mposa na biso ezali vraiment makasi en tout cas surtout l'état azwa soin na place opo milimo bato ezovivre awa alors baérosion oyo ezosalama awa ezosala biso mpasi omonaka bembula ebeti osutuki bofandi kimia apres mbula esila boye pum bomoni ndenge eloko eza te me bosutuki mbamo mabele yango mo ebandi okwea na bandako ekoma obeta bashiti donc tozosenga mpena leta abimisa mayele moko ekokosunga peuple tofanda na kimia mpo Kinshasa eza mboka monene bato mpe baza awa bazovivre babimaka bakendaka parci parla mosusu omona abimi atiki ndako nebie melera ya bayo kuta érosion surtout neti nde tokomi na bavile boye donc mingi kuta koloba eza te donc nzambe kaka batela biso kaka tolekisa ngo bien bon parla mpona mai en tout cas awa banda tiomere ebeba donc bato bakoma na difficulté mai ya koloba te donc mai oyo eza spécial awa bato bamelaka mingi awa bamai ya basource neti oyo kuna eza na suka kuna donc wana nde bato bamelaka oyo nyonso tu etikali oyo eza bamai bato balambelaka basukolela bilamba mwa moke esu mai ya forage lisusu mais bakoma mpe koteka bamai ya mbula awa excès de mai pasi mai ya mbula mpe bakoma koteka yango bato basala deja libulu so mbula ebeti bazwi bazipiki bazeli mai ekotala mai ekokota boye pon bato sikola bakoma na periode ya luka mai boye bato bakoma oteka mai ya mbula bidon 25 litres 200 ya 20 litres 150 comex donc osanti mutu deja osalela yango projet nga fona tia mai na nga libulu azodéclare mpe devant peuple donc il faut bafuta ye mbongo na ye mpe abimisa ye mbongo na epamba te donc l'état mpena luka solution mpena bakasi kota mai population ezosouffrir bafutaka bino ti nde boobima bongo bozwi $10 soki oliaka ntina bazoyebisanga ndenge mboka oyo ekobongela bakoengage bato porte par porte mutu nyonso bo otanga te engage. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.